Ndeko balandi ya émission na biso ya solo na passe na motema to ko présenter nos reportage à lelo. Reportage à lelo ezali sur les obsèques ya Maman Elisabeth Kouma. Maman Elisabeth azanani, Maman Elisabeth azali mama po ya bandeko azali yaya azali tata mwasi azali mama leki azali ndeko. Maman Elisabeth atiki biso bongo Nzambe azwi molimo na ye ndenge tolelaka Nzambe nde apesaka Nzambe nde azwi. Maman Elisabeth Kouma corps outi na morgue ya Saint-Joseph bomonaki bilili bongo toye malembe kino awa na Kimbanseke na résidence familiale wape sika corps exposé PVE mortuaire ekozala kaka awa bongo lobi tokokenda na ekukene ya suka po ya kotika ye na malita pasi mingi na motema toye tokabula mawa
elongo na libota ya mama Elisabeth Kuma bandeko baza mikili ya poto bandeko baza l'étranger mingi bakoki koya te kasi bazolela na musika boyebi kolela na musika ezalaka pasi mingi yango lelo tobi tosala ba image opo bandeko baza pe musika bamona ndenge nini ba obsèque ya mama Elisabeth Kuma ezali koleka toza ana kimanseke elongo na kokodema bokomona reportage yango et beaucoup de courage pe ba condoléances na biso et na libota mbimba ya mama Elisabeth Kuma. Je sais que libota mama Elisabeth ndenge bandeko ba episinga babi libota munene mama Elisabeth azaki mama azaki ko sangisa bato azaki ko pona te mwana songolo pakala bana nyoso bazaki bana na ye bokomona bandeko ya église bokomona bandeko ebele tokozala awa na Kimbatseke tolela mama Elisabeth Kuma tokoba na reportage na biso elongo na Koko Dema. Azwa esika okende kopema na mboka mosantu na ye azalaki mama azalaki yaya azalaki leki azalaki moninga azalaki tata mwasi azalaki mama kulutu azalaki nyonso akoki kozala toza na pasi na mitema azalaki mokristo na ngai azalaki mondimi na Yesu Masiya azalaki moyembi na batitre nyonso tokopesa ye na barelation nyonso tozalaki nango epai na ye te avandisaki Yesu kati na bomoi na ye bongo tolingi ete tolela ye lokola mokristo mbote na biso azali kaka simple mondimi te aponaki kosala nzambe na nzela na koyemba azali kopesa nzambe pema na ye azali kopesa nzambe esengo azali koyembela ye bongo moyembi balelaka ye na banzembo il est vrai toza na pasi me makomi elobi na biso ete na makambo nyonso ekomela biso totonda Yawe aza souverain akoki kotika ye na lotan abika akoki mpe kozwa ye soki akani asala likambo na ye atunaka motu te mama na tata na ye eza batuna ye bango te atindaki na mokili na ndenge alingaki ntango mpe arekipere ye tokosambisa ye te tokotuna mituna ebelebele te me ya motu ezali ete mwasi oyo zoto elali awa afandisaki Yesu kati na bomoi na ye mosantu ya tata po ete aponaki nzela malamu tolingi totika milulu oyo nyonso ya mikolo mibale oyo na maboko na Nzambe toyebi ete matanga ememaka makambo ebele me oyo alali aza mwana Nzambe tolingi matanga na ye eleka na kimia Nzambe asepela bato mpe asepela mokili eyeba ete ya solo kosala Nzambe eza malamu yango na kati ya makambo nyonso tolingi tolela lokola bakristo ezala libota ezala quartier ezala biso lingomba tolingi to Yesu azala au centre azokisaka abambaka supota wana toza na posaka na consolation na ye bongo tolingi tobenga ye akita kati na lopango oyo kama te Nzambe abatela moko na moko awa akoya kopartage douleur oyo elongo na libota Nzambe amona moto tosika baza nabo babandaki deja koya bandakala na motikaki biso nabo baye lelo nabo bakoya lobi kino akozonga na epemelo ya suka toyeki kimia na Nzambe vraiment ezala na biso elongi na yango tolingi tofungola mwa programme na biso ya mokuse tosala mpona ntango oyo toyebi bato myamba datongo okenda mor yango totikela nkolo po azali maître de circonstance et de temps nango ya nyonso Nzambe oza souverain liloba suki ezalaka epai na yo olembana na maladi moko te na se na mokili oyo eza na situation moko te ekomela oyo difficile opesaki biso mama Elisabeth oyebi mitema ndenge ozopuzama na pasi na ntango oyo nkolo na nga toza na posa na yo orekipere molimo na mombo na yo mwasi otranquilize mitema nyonso otia biso loboko na nguya kati na mitema omelisa biso mai na pio nkolo mpe otalisa biso ete kufa eza nzela na biso nyonso toza na biso bapaya na mokili oyo toza baleki nzela mobembo ya mama Elisabeth ekomi na suka lobi kozala motu mosusu bongo na ntango toyawa toyeka kotire baleson tobondeli yo papa merci na nzoto ya mombolo oyo ezalaki esika malili eye esika oyo avandaki abikaki na libota na ye tozosala bomage ya suka tosengi présence ayo kati na biso tosengi armée céleste Nzambe esécurize lopango mobimba baoyo nyonso ko bayokaki sango mama Elisabeth
bande kwa lingomba bande kwa famille baninga bayebani bao bakolanda oyebi nombre tokozala kufana mosali na yo tolingi bitungisi te yawe nzambe tolingi desordre te papa tolingi te topesa yo nkembo na makambo nyonso kosalema lokumu ezala kaka ya yo bademarshe nyonso ekosalema mpo ese esalemaki toyebi ete ozocentre ozokontrole nyonso bana lingomba bandeko nyonso totiki nyonso se loboko na yo. Bonjour. Kombo nani? Gauthier Boulani. Frère Gauthier, vous avez une maman Elisabeth Atiki Bisso. Makuma mère avec nanga. Mère avec propre. Ok. Yep, ça vous avez une maman Elisabeth Kuma. Mère avec mère Boboto. Mère maman sociale. Maman Bolingo donc vous avez ma bien donc on kamba biso bien. Mère banya maman bezala te na famille. Les a passé mais tellement nzela biso nyonso to pesika nyonso na bora nzambe. Non pas cigare, pas na mutema mais tout ça ni donc to pesika nyonso nzambe mo akonduire biso. Nzela biso nyonso. Beaucoup de courage mon frère. Merci. Là papa Mpandi, mbote papa. Papa n'arrive pas à parler, vous savez, ça fait très mal et c'est vraiment triste. Et papa n'arrive pas à parler, il a perdu être mon cher Yavinaye, tout le monde papa Mpandi. Bonjour papa, mes condoléances. Merci, bonjour. Comment vous avez une maman Elisabeth Atiki Bisso? Comme Benoît, Boulani. Maman Elisabeth, maman Leki. C'est ça. Tu causes à moi témoignage particulier à maman Elisabeth? Elisabeth, c'est ma maman avant. C'est vraiment une maman avec un grand cœur. Donc, il était gentil, avoir abordé mon nion bien. Donc, vraiment, maman sans problème. Vous avez vraiment tout, oui. Absence, ça y est. Surtout, il a trop vite, quoi. Trop vite. Tu pensais qu'il y a un côté, mais c'est arrivé. Trop vite, quoi. Donc, absence, il y a vraiment remarqué. Tout pour ça, tout vivre il sous. Bon, les destins a décidé ainsi. Donc, toujours quoi, chimère. Merci beaucoup. Mes condoléances. Merci. Vous avez une maman Elisabeth Atiki Bisso? Bon, maman Elisabeth tu otika biso azali maman nanga eleki. Nde ya otika biso. Vous avez un témoignage particulier à maman Elisabeth? Bon, témoignage ina ko yiko pesa azali ko kabola bana te. Ko uta biso bana mama kulutu na mama leki. Azalaka ini na bana nyoso. En tout cas bokabana ezalaki te. Ko tika ye atika biso esali pasi. Mais le ko ezali mokano na Nzambe, Nzamba zwaka lokumu. Olima maman Elisabeth et puis Manakimia. Merci. Voilà, tous appelés comme Soussou Mpandi, Togomeka Kolobisae. Ça fait très mal qu'on perde maman, Leki, ils a passé Minimbo Tendeko. Oui, Mbote. Kombo nani, vous avez une maman Elisabeth? Nga kombo langai Martin. Donc maman Elisabeth, c'est maman Abotingaye. Martin, mes condoléances et beaucoup de courage. Merci. Vous avez une maman? Oui, maman Zaki, maman Boboto. Donc maman Bandego Kapolate. Quelque chose bana maman Leki, maman Koutou. Donc il y en a qui toujours bananae. Donc c'est maman Boboto. C'est-à-dire ceux qui ont maman maman reproché le coup la maman Nyoso. Maman Nyoso. Ils ont passé une perdre maman et maman Belaki. Oui, maman Bandego Bela. Bandego Bela, moi je suis à Beli, à l'hôpital, à Zongina Nandako. À Beli, à l'hôpital, à Zongina Nandako. Mais dernièrement, on a vendu à Bouye, on a fait une Lili. Parce que non, maman a sauté. On a musique en tout cas, c'est facilité pour nous. Donc, on est obligé de faire. Donc, on a une seule présence dans ça. Je te remercie de courage et belé. C'est vrai que nous avons merci beaucoup. Ben voilà, nous avons la résidence familiale. Maman Elisabeth, Azaki Mo Christo,
azalaki kosambela yango bomoni bandeko ya lingomba bandeko ya libota toye tokabola mawa elongo ya solo pasi mingi na motema kasi bamama baza mpanzi na komeka kosolisa bamama mwa moke par rapport ya mama Elisabeth. Mama bonjour, mes condoléances. Mama Lusala. Boza ndenge nini na mama Elisabeth atiki? Mama Elisabeth yazaleki na ngai tuliaka sani moko tumelaka kopo moko. Mama Elisabeth akei mama ngai mama Lusala atiki biso mubembo Nzambi masheli kaka masheli akei masheli na biso akei ye azala mwana moke azala mokolo masheli kaka maluzala zila ngai tene sumbe mwa musuni ya ngulu awa nekende kulamba masheli akei mama ojisolulaga na yoidu Voilà, vous comprenez, ça fait très mal comme ça. Elle a perdu sa sœur, elle est en train de pleurer, elle a des larmes aux yeux. C'est vraiment insupportable. Onkolo, yaka upangsa pinzoli na miso, ya biso ba etozaye kolela, et ezali pasi mingi. Et que longona koko dema, tozaye ko sa reportage oyo, ya solo ezali pasi mingi. Ceux qui ndeko bozaki na ye, ndeko bozaki kolia elongo, ndeko bozaki kokabola batanga malamu elongo, lelo mama Elisabeth akei atiki biso pasi mingi na motema. Nebite mama soki akoka koloba mbote mama. Nani kamba koloba te. Mama zani kamba koloba te. Mama bonjour. Bonjour. Merci. Bona ni bozande na mama Elisabeth. Oyo aza koko na ngai. Mbo eza pasi mingi pona koyoka likambo ya somo boye. Ngai nazana matete nayebaki kutu maladi yango te. Kubega ka babengi nga nayoki sango koko akufi. Koyana yaki mbango oyo aza koko nanga tobota manga koko ya liboso na bakoko ya liboso ya mobali. Ya aza leki ya koko na biso ya mobali. Naza mutu sute me nazo baga poka motema pasi. Libota moko. O nyoso bali ndenge nini na mama Elisabeth. Oyo aza mabo boto to yo mozo mona tala bakoko nde batonda ye muta boko la bango nyoso batonda bana oya mikolo na oya ya bana ye muta mabo boto malamu na mutu nyoso na kate soko yoki waswana okosi ye mama mwana malamu na mutu nyoso na lingomba pe malamu na mission malamu na mutu nyoso mama boboto. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Ndenge na SM no bozomona wana bandeko na biso ya lingomba ba mama ya missioni ba mama o bazeko sambela na mama Elisabeth Kuma ba ye awa pona okabola mawa elongo na libuta mama biso za mpanzi mbote mama. Mbote mingi papa nanga. Kombo nani? Kombo nanga mama Ntimba Josephine. Mama Ntimba bozaki ndenge ni na mama Elisabeth. Mama Kuma Elisabeth azaki ndeko nanga ya lingomba teme yazali ya mboka moko nanga. Aginde konanga ya bolingo uta na mboka na biso na ngola tikino awa tozalaka na ye malamu mboka ni olobi na mboka na biso ona ngola kuna azo azande konanga na makambu nyonso na ye pona lingomba teme na ye pona azande konanga to bikaka na ye tozalaka na ye na malamu yango to ye kukabula mawa anda kufa tozalaka mikolo nyonso lalaka mikolo nyonso po topesa ye au revoir ya suka po tokokutana lisusu te yango mama Kuma tika bomoi na ye pema na kima pamba te azalaki mama oyo alingaki bato azalaki mama oyo abokolaki azalaki mama alingaki lingomba na ye lokola penza pe moto yango wana na tango oyo Nzambe asi akokisi mukano na ye mama Kuma zongi epai na Nzambe mulimo na ye tike pema na kimia biso totikala na kimia yango mama Kuma ndeko nanga. Merci beaucoup. Je pense qu'avec Coco Dema nous allons suivre une chanson. Voyez là la chorale ya missioni bazoyemba tokolanda loyembo moko bongo ekoza malamu mingi toko ba reportage na biso. Mondimi kobanga te pona kombo na kolo Yesu
osiliko jua ngolu ndambazali nayo elo oh mama mondimi osiliko jua ngolu ndambazali nayo elongo esengo ejali na moto ya diki paina nzambe ngolo ya mokili mobi ndeko mondimi kobangate bona kombola kolo yesu yesu mafia osiliko
Ah,